Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Maloba ya Lingomba Kimbangiste nantina ya maloba ya mabe, kofinga pe kochola oyo ezali kotambola na réseaux sociaux. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, Lingomba Kimbangiste tozali koloba awa na nkamba Yelusalemi ya sika, nantina ya makambo oyo ezali kolobama na barezo sosio, ndenge bazali kofinga, kochola pe kokitisa lokumu ya tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya Lingomba sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani mpe Lingomba na ye mobimba ya Kimbangiste. Ya solo ezali kosala pasi na bandimi Kimbangiste mpe baye balingaka Lingomba na biso oyo babengami ba sympathisant Kimbangiste, koyoka maloba ya mabe, ya kofinga pe ya kochola toye na lotomo ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani, kokebisa bandimi ya Kimbangiste nyonso kobanda na RDC, Angola, Congo Brazzaville pe bapeyi nyonso na mokili mobimba esika Lingomba na biso ezali ete kobanda 1921 Papa Simon Kimbangu azalaka moto ya kimia, abandaka mosala na ye ndenge nkolo Yesu atindaka ye na mission ya kolongola moto moyindo mpe moto nyonso kati na mokili mobimba na pasi. Azalaki kolinga te moto amona pasi, yango bakangaka ye, kobeta, kofinga, kasi apekisaki ete moto azongisa te. Bana na ye bango misato, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, Papa Dialungana Kiangani Salomon, mpe Papa Diangenda Kuntima Joseph, balandaki pe matambe na ye, balobi bolingo, mibeko pe misala. Lingomba Kimbangiste ezali ya non-violence, tozalaka batu ya mobulu te, toswanaka te, tofingaka te, pe tobundaka te, totosaka leta, tozalaka bato ya kimia pamba te ye moko Papa Simon Kimbangu azalaki moto ya kimia pe ya non-violence. Tozali kolanda maye mazali koleka, ezala na RDC to na mokili mobimba bisika Lingomba na biso Kimbangiste ezali. Kasi tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani apekisi ete moto abunda te, afinga te, mpe azongisa te, pamba te ebandi lelo te. Nkolo Yesu basalaki ye mabe kasi azongisaka te. Papa Simon Kimbangu basalaka ye mabe kasi azongisaka te. Bapapa bango misatu basalaka bango mabe kasi bazongisaka te. Lelo oyo maye ezali koleka na barezo sosio, ezali pasi pe mawa, kasi tobosana te matei ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani ete mondimi azongisaka mabe na mabe te, afingaka te, aswanaka te, abundaka te, kasi ateyaka biso toti ya kimia na bisika nyonso, pamba te ye moko azali moto ya kimia. Tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda biso ete totonga nkamba Yelusalemi ya sika, pamba te mokili mobimba ekomata na nkamba Yelusalemi ya sika pona koluka kimia, nde ntina tozali kotongela nkamba Yelusalemi ya sika pona koyamba
bakonzi na biso pe mabota nyonso ya mokili mobimba. Ndenge bozali koyeba yango, tozali na periode ya centenaire ya ebandeli ya mosala ya Tata Simon Kimbangu pe lingomba na ye oyo ebandaki uta le 6 avril 2021 kino le 6 avril 2022. Tozali koyebisa baye bazali kolanda biso na mokili mobimba ete lingomba kimbangiste elataka vert et blanc. Yango nde ezali uniforme na biso bakimbangiste. Kasi lelo oyo tozali komona bato mingi bafongoli mangomba na bango na kombo ya Papa Simon Kimbangu. Bazali pe kolata vert et blanc. Na yango soki bokutani na mutu azali komibenga kimbangiste kasi azali kofinga koswana pe kobunda, moto ya lolenge wana azali kimbangiste te, mpe soki azuami na likambo etalise ye moko. Mpo tozali komona batu mingi oyo balingi bazali koyina lingomba kimbangiste, bazali kolata kombo ya bakimbangiste nzoka nde bazali banon kimbangiste, bazali bakimbangiste te. Bazali kosala yango na mayele ya mabe kobebisa lokumu ya lingomba ya kimbangiste. Oyo nde maloba lingomba ayebisi bandimi ya kimbangiste na mokili mobimba na lotomo ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba Papa Simon Kimbangu Kiangani. Totosa pe tosalela yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Et salami na mboka Nkamba le 29 octobre 2021 pour na lingomba kimbangiste, les représentants légaux premier suppléant et deuxième révérend Umbambundu Diambu, directeur de l'école de formation biblique, révérend Katembo Meyamonyo, président général de la commission de discipline et conciliation, les représentants de la ville sainte de Nkamba, révérend Soukami Mambote Léon. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Nkamba, le vendredi 29 octobre 2021. Mise au point de l'église kimbanguiste au sujet des propos infamants, discourtois, propagés dans les réseaux sociaux par des personnes X au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, Église kimbanguiste, prenons aujourd'hui la parole ici en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste, pour mettre au point à l'attention de tous les fidèles kimbanguistes à travers le monde et au sujet des propos infamants, discourtois, désobligeants qui fusent dans les réseaux sociaux. Papa et maman kimbanguistes, chers frères et sœurs, papa et maman sympathisants de l'église kimbanguiste, vous êtes sans ignorer qu'actuellement s'ouvre une campagne de déstabilisation, de dénigrement à l'encontre de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et de son église. C'est vrai, et sans conteste, tous les kimbanguistes du monde en sont affectés. Si bien que sur ordre et sur instruction de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'Église prend le devant pour instruire à son tour, pour sensibiliser les fidèles et les sympathisants qui ne doivent pas répondre à toute forme d'indélicatesse,
à toute forme de provocation qui viendrait de partout dans le monde entier. Que ce soit ici en République démocratique du Congo, que ce soit ailleurs dans le pays où l'église kimbangiste est implantée, notamment en Europe. Depuis 1921, comme nous le savons, Papa Simon Kimbangu s'est toujours montré comme un homme de paix, tel que le Seigneur Jésus-Christ lui avait recommandé, selon la mission qu'il avait reçue de libérer l'homme noir d'une manière générale et de libérer tous les opprimés de la terre. Papa Simon Kimbangu n'a jamais usé de violence et il n'en usera jamais. Papa Simon Kimbangu a subi de la maltraitance, mais il n'avait jamais répondu par la maltraitance. De même que Jésus-Christ en son temps, nos trois papas de même avaient subi des discrédits de la maltraitance sans jamais répondre à la maltraitance et au discrédit. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, la divinité Papa Simon Kimbangu Kyangani, recommande donc à nous tous, ses enfants, d'être à la hauteur de la tâche. D'autant plus que nous traversons les moments historiques. Comme nous le savons, c'est l'année des festivités du centenaire de l'église kimbangiste. Beaucoup de choses nous attendent, notamment la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem, où nous devons recevoir des personnalités hautes qui viendront du monde entier, ainsi que des peuples et des nations. Dans les circonstances actuelles, toute personne qui userait de la non-violence, en insultant, en invectivant, quand bien même qu'il porterait l'uniforme vert et blanc, ne serait pas considéré comme kimbangiste. Et cette personne sera seule responsable de ses actes et des conséquences qui en résulteraient. Toute personne donc qui se comporterait irrespectueusement, qui violerait les principes de la non-violence de l'Église édictés par l'Église, ne sera pas de nôtre. Ainsi donc, nous constatons actuellement que beaucoup de gens, ici en République démocratique du Congo et ailleurs, utilisent nos symboles, nos logos, nos emblèmes, vert blanc, voire même notre hymnologie. Voilà les personnes qui se confondent à nous, qui malheureusement peuvent commettre des actes qui nous seraient malencontreusement attribués. Et nous alertons l'opinion tant nationale qu'internationale que parmi ceux-là, il y a des brebis perdues qui ne sont pas des kimbangistes et dont les actes ne seront pas épités à notre église. Voilà, chers frères et sœurs, ce que l'église tenait à dire à l'endroit de ses enfants. Le message ainsi livré sur ordre, instruction du chef spirituel et représentant légal par les bamboutas de l'église sonne comme une instruction qui doit être appliquée sans faille. C'est à nous, partout où nous sommes, de pouvoir obéir et appliquer. Car une fois encore, Nkamba doit recevoir les peuples et les nations du monde entier, ainsi que les plus hautes autorités de ce monde. Ainsi dit, ainsi terminé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.